Et Diana boye na outil prière likolo ya moto na bengi kutu otala ngaka lokwa azobabu alobelote mai miso banjo sanga na ba chair de peau nga bi rien nga uto mona Diana wasko bolingo esanga ni na moni fantôme otoni nina na banzole la sur place no binzambe ona mona kezaki nani pona moni Diana ya pe na batu suba mona Diana net musobi nga na mona ke na kimwenza e komo na oni kimpoanza musobi na mona ke na kwa ya nzobe na blog kuta matin na moto akiti abanjo swana na moto camarade na binoka ga batu ka to yebani na ba misika muta mto ya version ngabi nde na MC pasteur na yo luka base no finga nani na vandi na tanga komba batu pona finga ba no finga mputa et baloba c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire ngana lobby oh c'est sentir les enseignants à comprendre que zangai siko ba odiongo e bimandenge nini et bimandenge quelque part si ka to lo ba ke bwana bolingote pour lo wana bosali muninga sali pas même une semaine à morgue mais ta ba makambo ezobima si ba kunda Diana to ebite so nini so misu ba aussi mana ba nzoto so ba okende o se retrouver na ba nini na ba parquet kuna ya gabi quel que soit problème à télé qui monene ndenge ni soko yo kiango c'est maîtrisera na taneti siko o meme pulus oyo okana kite kwa nini osilika na se akanda Diana zande kona yo azaki lokola pe mama ya Gaëtan oyoki na ba makamoko isana ki bien te po aza mwana alors il faut aussi maîtriser ka sika mutema moto et ça la bien te pour ni ka soki muta kufi ba makambo comme akobima ebele ce n'est pas bien pour ya gabia na pas na famille na aza na bana bande connaît quelque part bon c'est pelatin kuna ko mo na ndeko na ko mo le ka posa ba droit de réponse et ça qui to côté to lukato le la Diana na kimia baba guerre wana il fallait baser la dame moninga juste ba wela nini ba honde ba yebaka elo ba welela na vanda na quelques artistes et comédiens na yebi nde monde ane fonction aux réactions na bon na mort ezaki made makasi ba dia bu baza penza pe na bandeli on baza ebele wana na ndayebisaka yo ke bango ne bati soni azaki master na nga tinde na lo bazaki master na nga azaki master na nga ngala Diana to koke osala 2 mois 3 mois to monana te mais jour to monana en relater nga makambu nyonso elekaki tieto liwa poison bazande unité babi l'union fait la force alors tellement que bin bango balanda kaka ba futilité alobaki asalaki diable lukaka place des ordres ezali cet esprit qui m'a ici comme makelele siko bino donc esa lokwa ba polele elobata en solo aimons-nous réellement vivants je balinga na bosolo au monde appelle toi liwa ici là quelque part ngana koma na ngopesa la richesse raison kanda nzambe vandi ne pidicité aux oreilles de la militaire Aza na raison en tout cas to banga nzambe na bosolo liwa et ya kilakati donc jusque là liwa Diana et sanga somo donc bolay bola muki di boyo ki kemto. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter des habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com.
vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya avenir pour tous. Ou la Easy Cash. Naibisibino, ba même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo. Yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura PIV, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Mesdames et messieurs, heureux de savoir très nombreux devant vos postes télévisuels, vos téléphones, en train de me suivre. Merci pour votre fidélité, votre confiance que vous nous faites à chaque moment, à chaque instant, à travers nos émissions, à travers notre chaîne Africa Info, mesdames et messieurs. Continuez de vous abonner, faites aussi abonner les autres qui ne sont pas encore abonnés, mesdames et messieurs. Comme d'habitude, je vais vous amener des invités du jour. Aujourd'hui, je suis avec Janine, l'une des amies. Il y a Diane Makila, Oyati Bisso. Elle est partie, pardon, et ça fait très mal. La petite famille artistique, famille biologique, et ma camarade est là. Ça fait très mal, Alors, n'apprécie déjà mbote na cameraman du jour nanga ozengalina, pourquoi pas à Chaton Kolo,
et ainsi qu'Amaël et Sadi qui sont plus tardés. Ose tu avec nous? Je souhaite bonjour Janine. Bonjour Divine. Santé, ça va? Je fais très. Mes sincères condoléances. Merci. L'Issamo est comme qui est au boni Janine Amato, lorsque qui camarade Nayo Diane Makila est parti. En tout cas, naoka qui ont le quoi à Kakier. Donc pas si peu écouter Nélenga Nazaki non loin de chez moi. Na vanda qui na petite soeur juste d'entrée maman colonel. Dès 20h Barési à Beninga Barési base que je salue en passant. A Benga alonine oza ngasi anana nga pembe na ndako. Osa ngasi na vandi na na Rit Kalombo petite soeur à Landinga na camarade abi et pas Diane Zakawapi. Donc en tout cas idée ya liwa ezala kité. Nga tunye yango et pas Diane ozolu kampo osala ni. O tena o tuna kanda zaki na batobi c'est que Janine ayebite. Nga tunye o na yebite ni nango. Botongi nga oh non Janine, o yebite que Diana akufi. Era singa que Diana akufi. Donc en tout cas na comme le quoi kizengi na bazoli la na terrasse to vandaki. Maloba kuta lobena nga na yoka ki on li souté. Na banzole la des petites sœurs aluki moyen à calmenga nde aisinga siko sande ninga ici en tout cas na éviter bareza lobi nangelo moko même et quotité tellement que nazaki kolela qui était bo appel à barezi et oza wapi okomi wanga c'est olobaki nini on note oza côté à rond-point force côté mugila gila yaka na station nde nazwa rapidement moto na la tête pour roba mukuse tina zonga randa kuna koma ki omona ndako musika na bino kokate na banzo olenga nde petite sœur nga aya siminga to matine na moto ya kiti na mola nga na landi ba barezi ti place bazalaki nde na komi na na le lanzela oko to azo benga ngo yo makambo e mono lokwa ndoto nde na se forcer na komi place bazalaki na koti na mutuka na banzo olela nde na expliquer baza place de place tokei to komi na kwa ba Diana bareza parquer voiture ne na moni une chroniqueuse Fanny na moni na Tina na moni bango makambo comme pour koma vraiment sérieux na habité Tina ya minga to leli na banzo okota fulan ko na baisa ezolongwa kana okokata nde kokoma ka 2 parcelles avant comme pas ba Diana na oki batu bolela donc le roi pe mekei na kota lopango na bango batu ebele ba artiste comédien bato à quartier bazolela na ko inase na banzolela en tout cas na oka passe na oka vraiment passe ngobi olena kota lopango na esengo na koti nde pona lela copine nanga en tout cas et choka nga iti lelo na ndako nanga ku pona kosa te na koma obanga ko vanda voir même na ndako nanga surtout nga mon point ni tout passa vraiment ba temps ebele na ndako pe le faisait que oya osaba 3 jours ba 4 jours osaka na bana soit comme bandal jamais que ba bandal sont pour autant que tout monde na nai donc ils a pas que perdre tout le quoi Diana boy bana na Diana wapi Diana na yebi na 2007 elle n'a encore ça à théâtre à l'époque na groupe Les Érudits il y a président Cascasson que je salue à passant dès na 2007 wana président José de Londres à ça le groupe Nestanda ont répété na café géant bisoto répété na pyramide en face à écologue des ala qui est moko mona sur repesili to simidila to kepa président José de Londres to zako kena ba bobo ba mamisa ba bibish lokuli to yana nde place na ibanela kana Diana Patrick Ngambe bibish tout seku baza moi ebele ona yebaka mais tellement que makile ngana Diana ekutana ki penza nde to koma ba copine si to vane lelo na ndenge ya yo kufa donc to sali 14 ans depuis na iba Diana. Très bien. Dernière fois bozaki na Diana c'était quand ou benga na peut-être na téléphone ou vous venez peut-être boliaki c'était quand? Na mois de mai ezaki après anniversaire à Bana nde tokutana ni na réunion to vandi après réunion to kende quelque part il y a groupe moi WhatsApp to zala non les inséparables OK nde to kendaki to longwe place to sala réunion to bimi kota bloc to vandi wana to yakoka bwana bango ti ba 22h 23h si je me trompe pas nazala ku na Bana ali Bana na yo tika bango patente na rejoindre bango place bazalé
ti ba 23h nde bango baye kokende nga pe nazongi nanga na bana na ndako et après nda koma na mo ba tournage ne belé nga pe nazaya makambo mususu nde to koma moi musika to mona na te et comme ka ya kosola et moko na téléphone. OK. Maintenant tokolo bani wana te donner bande nini Janine le so pour expliquer biso bino bato yo zaki camarade comme plus qu'une famille na le panga badiana biso to yo qui on cas vague comme ça que to qui a béli AVC à côté hôpital et après 3 jours comment il est bien ma après 3 jours a commencé à ba fièvre forte fièvre ni wana mimi sous na liwa mais yo ozaki wana okenda ki na famille na ye ba expliquer que nini en réalité de choses Diana ko fait au juste na nini c'est banda ki ndenge nini pe esuki de ndenge nini. En tout cas Diana tension et dérangeaké depuis kala. OK. Tension et dérangeaké depuis kala et ko za la pe bobimina Diana boye. On comprend que muta kono bimsa mutokia mbesu Diana nini te na yo ka bien te nina fungola na soutien. Nina na zonga na ke kopema. C'est aux ay pembeni ya côté na nga mona toke ndako. Moi tokomi ndako alongoli bilamba akangi moi elamba mo de façon que à respirer mon esingani na bana basa makelele tout monde en affaire de placer bana il avant jusqu'à ce que oyoka bien après ça tozongi normal tout bantu ni attention on a ébatté ezalakani mon donc tension et banda depuis abota moane ya mi bali et bon maka ekutu na misu. OK. Donc akoma na problème à misu donc ba prière na ba qui s'est zoaka denza basala grâce à ça qui est sous seconde chance de tout na Diana si les lona ndenge et rememé na liwa. Alors quels sont de très bons souvenirs regardez pour Diana zaki ndenge nini na ba ninga na Diana zaki ndenge nini na ba camarade artiste et comédienne lokola yo. Diana c'est une fille bien ayebi ko vanda na bato ayebi ko solo là mais asilkande rapidement. OK. Donc soka siliki et lo moko nazako sebelane pourquoi pour aeba qui pardon. Et surtout que soka à comprendre qu'il y a yende mutwaza na faute. En tout cas pour hésiter te. Diana on sengo pardon. Ne ngato discutane une ou deux fois. Une fois zaka na terrasse moto fanda discussion penzo lobi ke ba oh bon solo la lisouté. Mais elle est qui attaque 30 minutes te. Aye Nina aussi kasika boni non nga sina siliki na ngate Lionel yele Castel yela nga bo forme na ngato meto me la pona likama o camarade na nga elo ni na ngwesila ate nga na osa ku net moi genre ay singa moni ya nino siliki na ndenga solo nga déjà muninga na ena mikitisi poni yo lingo vanda na kanda na mutema so na ebanda na ya pona na siko yo lingo silikela nga net lelo na oyebi ke programme na ngeza no la na banda so siliki nga seke non ke ne pas noter nga sina siliki na nga yote ambiance saison normale to changer na place ti er ekoka to zone na ndako to yo la donc bon na téléphone n'est pas avant anniversaire mais to discuter na groupe les inséparables to discuter makasi po ani asala 3 jours et pas na ake ala kinga ki akomi na ndako lobi na ngoto solo te lobi okunela ndi pe to solo te or que tension et dérangeant qui na yebité ba o ba benga ke na 2 jours wana ba solo na yes quoi sili kabi quand je fais que yo kutu nazala ke pa na yo o bengi ngate pour na auto état de santé na ngame batu misusu nde bazo benga ngama to ngai si mama baloba na mutu bongo te o master na nga so monique loko mo espel so te balanda mutu inbox o eza groupe to yebani biso nyonso te to mona ka tozo koma kwani okoki ko reprocher nga devant tout le monde en tout cas na sili ke la kai et comme ça ko melanga na répondre été mais jour anniversaire né na boy ko souhaiter na boy souhaiter a qui a fêté malgré qu'il ait ko fêter azaki à l'est pour nina azalaki te le 9 nango ayo ko melanga le 9 nango na tchana stepina le 9 ayo ko melanga nina anniversaire nanga yo mtoza la première personne yo souhaiter nga otikali o souhaiter nga te pe na fête anniversaire nanga sans yo en tout cas nga na na kanda note yo zaka na kanda nanga abinanga naza désolé na makambo oyo elekaki et sili non par après to comme na biso ko sola normal donc o elekaki na déjà to bosana na biso donc ba bon souvenir eze belé pe Diana ndezaki ana azaki olinga pasi na ngate azaki penza ko linga pasi na ngate soit moninga na problème mona opesanga ba conseil
Je me rappelle encore, papa moi né à Liboso Koufaki. Ngazé ma mounene ya ba triplé na landa tina kapela. Ezaka chemin Toro si je me trompe pas. Ba qui enterrement ba yo rejoindre biso na kapela na tozaka ebele penza dolanda kai. Nga na vanda ti ba 18h 19h ba to nyos tu ba kende pesika biso ba. Osa stressé pour animaux ça c'est na stress ten. Nyos tu ele ka déjà na yebi na ngai. Malgré Moussou au Bombelanga, alors Zala Makasi. Basé maman passe. Zema va tripler. Est-ce que Zala Makasi? Ou moi Nzambe, tu Sambela. Si quoi vous a désespéré pourquoi? Nzambe en Sumba. Et vous êtes bien oh ma Zando ina ngai ya pesa no ngakombo nina. Na certiana a des gens do ya mama. Ah bien des gens pesa ke kombo mais un problème te. Kocha makambo wana na mutute. Si quand on va s'écoler le lobby Nzambe moko ayebi le pourquoi a permettre ki okoma na état o mon ko désespéré te Nzambe a osuma donc azaka toujours copé sanga ba conseil malgré ezaka te kwa kufito loba ka bolamne azaki pe na ba défaut na ye mon ba défaut na ye pe ezaki nango mo ebele mais eza na importance te isu sur le bango tu comprends mais beaucoup plus to le baka bolam pour makambo na lo ba pe bato ba vanda pe na Diana ba procha ki Diana ba yebi makambo na lo en tout cas Diana soka lingi copine moko alingake vraiment sincèrement après sa attention na ye amour pour mon nom asaki pe na motema ya mawa donc c'était un peu ça. De là, tout le monde peut sortir dans les médias, que le Azaki bien à Diana et tout. Mais vous savez que vous avez plus na Diana, Bakamani bien à Diana, ou Diana dans compter dans le monde à théâtre. En tout cas, Azaki peut na moi ba copine belé. Par exemple, oh ngana yebi na yeba na simane, c'était Nana, akenda poto azako ça na groupe List Boy, Ange Maïcha, Marina Laba, Lisa, non mais en tout cas, Bazaki moi est belé. Mélodie, Yasmine. Yasmine, il y a. Ouazaka pe na groupe Aïsobe. Solange Mboyo, na mona epe kala na ebité. Donc Bazaki moi est belé. On a yeba na sima ya Diana. Dans misusu penza. Et que ozaka ya musika et amsu beaucoup tena moi circonstance moko bonne ya ko vanda penza ndenge za kana ba bisunde to vanda. Très bien. Je viens de dire tout à l'heure que papa et moi on a les bossos pour faire mettre au monde la maman va recirculer ba vidéo ba photo moko boy ati papa moi on a les bossos na papa et papa mobali ya Diana oui na moi na ye mais comment on le baki papa moi na kufa ça faux ah papa ya Evinte OK papa Evine a kufa na 2019 a kufa en 2019 na mois de février. Je me rappelle samedi on a utaka mariage ya Jolie Kinda paix à son âme. Dimanche na ngonde na kendaka enterrement ya papa mwana ya Diana. OK. Donc depuis mois de février na 2019. OK. Alors papa moi ami Bali Azali en vie? Oui, papa moi ami Bali Azali aza na poto. Très bien. Alors Diana Tikimba na bonio juste surtout pour retenir deux balles. Evine na Berli. OK. Baza wapi? Bavanda est pas bon kuna makala. Na makala ya tokozo ba image to mona ibangote. Et ça matanga peut-être memi bana quelque part ba boy par rapport à ndenge bat boya kamatanga ezala na makambo belé et surtout que baza sous choc ya ko perdre maman na bango. Presque bana nyos tu bavanda na lopango ane mike bazata. Bazate. Maintenant, collaboration, ils ont déjà les années déjà dans la famille, pour eux, déjà par rapport à programme. Réunion dans la famille, Diana est lobby. OK. Donc, artiste et comédien, na famille Diana, réunion est à la lobby et pas na bango kuna na ndaku. Oui, OK, na pas ni ba comédien, to na pas copine Diana. Na nyoso. Na nyoso. Amérotique à théâtre. Théâtre natika oui, mais la presse nazali. Très bien. Alors, parlons un peu de Yagabi. Oh lelo, tout le monde en parle. Yagabi, Mtabomisi Diana, Yagabi, Moutasali Boye, Diana Zamuto en kesserment. Mais ne parle pas déjà trop. Et faire au Lobao, Yagabi a salura qui réputation naïe. Yarobi Manamwana naïnde. Diana a encaissé ma cambouana à Moutema et le métier n'a AVC à Koufa. Ah, moi, Gabi.
En tout cas, il y a Gabi. Pour ceux qui ont le côté de Gabi. Et pourtant, non côté de la Moutouté. Ok. Donc, nous n'avons ni pour ni contre. Ma belle Gabi a salaka herbe a un message que il y en a comme Obimana, moi, Nanaï. Il fallait approcher Ndekonaï, à Lukaï, à Sololanaï. Babi singa famille, et ben dans la ramée, et katanarate. Pour ya Gabi na ba Diana babandi lelo te depuis CD cassette ti lelo ba yaki okota na YouTube mon mais ya Gabi era yoka eloko wana a s'enflammer mbala moko ba période makambo wana kute manga nazaka malade nazaki na ndaku na tala be émission en tout cas na sepela na ngote directement na benga copine nanga na benga Diana makambo nini osali o bébé na sali ninga c'est tala la tali be émission en tout cas na sepeli na émission wana te o Nathalie o nani ya Gabriel Ngabi nanga nina en tout cas na yebi eloko te nga c'est Diana mai ninga na pamba te ayebi singa na yebi nanga eloko te vous comprenez moi nana a expliqué nga sur ba mona na moi nana une ou deux fois sur na tournage sur un anniversaire ya Gabi na yebi souté abina en tout cas peine nous et ça linga bien na yebi c'est conseil nga no pesa yo ko répondre té loko là o yebi eloko te abi oui mais quelque part réputation na nga déjà sali mais na choité no kanga ka mutema nga yebi c'est kanga mutema comprends nde ayesinga parmi ba master na nga yokutu mikolo zo mona na te mais ozu courage ya robenga nga po solola na ngai na ange abenga kinga po atuna nga makambo en tout cas merci ni na nga ici ozala bien abi na nga merci et sili na mo vous comprenez mais ajustement ya Gabi ezala ki bien te et kulufi ya Gabi azomema pona alekaka liboso ya télé afingi Diana mais kaka liboso caméra na ya ki afingi Diana azonga lisu liboso caméra na c'est nini asenga Diana pardon eza puissance oyo et libéraka kosenga déjà pardon devant tout le monde osani ovandaka na ene na mutema non mais pourquoi balimba la tsekulusoana mutu asimbi pema mutu nyonso eza nzambe mot de la fin za pepa nzambe so nzambe permettra quitter Diana à précéder biso alingai pas permettre quel que soit bandoki pon tonika toujours topesa diable accès quel que soit bandoki Diana lingaki abela oui babwakele malade basali bo et puis bandi tension le alingaki akufa te pour nika soki mutu akufi ba makambo comme akobima ebele ce n'est pas bien. Il y a Gabi na pas na famille na azana bana bande connaît quelque part bon c'est pelatin kuna ko mo na ndeko na ko mo le kapo ça ba droit de réponse et ça qui to côté to lukato le la Diana na kimia il y a propriété mais tomoni Fatouka Yembe aolela tozomona ba vidéo Diana limbisanga bazaki na relation sur nini avant Diana kufa yoza camarade Diana expliquer plus sur de choses en tout cas relation na bango na yebi na ngatenebe ka ke baba collègue de service ba tourner à théâtre donc ceux qui bazaka ba camarade je sais pas donc jour Fatou aza dispo ya billet au solo les makambo na nga na yebi na ngate badia boulolo baki badia boulolo baza ebele na théâtre c'était qui ezaki banani de baza ebele ti oyo e ba teke na théâtre balinga na ba tamite ba badia boulolo non tanga na ba komba ba tuté mais bango mo ba miyebi makambo basala la cesse badia boulolo baza penza pena bandeli on baza ebele ngaku tuna vanda na ndaku depuis 2018 lelo na tournate mais kombo nangeza la ka toujours na milia ba comédien ekenda rosani emsun tokuta na ba honnête matanga ba artiste kuna kenda lisute à part ya mama chaque na kenda jour à kufaka kuna zaka en plein tournage nde na baki eza matongi na beta to depuis wana enterrement na kenda te ya Diana no ki depo aza copine nanga donc depuis na kende pululu poto yebana na travailler pe na groupe na ye nde na yo no yel suko kende ya Diana donc milieu wana na lingaka nanga te po anyezala ka balobaki basalaki bazongisaki na bana nanga à chaque fois basalaki bazongisaki et sa propreté bato musu ba Diana akufi na souci que babenga ke souté na ba film na bango bato beli bakata ye kaka mutabande ko benga ye Belvi ba musu bakata ye ya ko pe mutimimi na kati ya souci okufi non so ezaka pona ba film c'est faux Diana bato musu bazaki obenge non
mais bato pe akadi ezaka Diana te bakata pe bato beleti bakoyi po chona casting mutu moka azaka neka na kiento na yo abi so yo jouer nga na jouer te au moins la pe bakati yo ça arrive deux fois mais zaka ate que souci pour na bakati Diana na casting moko nde e ko vanda na muteme memeti na liwa te bakata bato nyonso ata pe ba oyo ana omona bango aza na film aza na film na chaîne aza na film na chaîne basa pe na ba chaîne sous ba tourna ata eza pour la mutu nyonso pour Lulu combien d'années aza ko tourner te est-ce que même quand na liwa ayoko kufa déjà ba nene ko tourner liwa eza nzambe tout cause ba raison que eza pona boy ya pona bongo te. Mais les lots, tout bazo fustigé à Gabi. Je conseille nous copier à Gabi tant qu'artiste et comédien tant que pelé qui nae. Peut-être au cause aller il ne peut pas gagner mamba qui a été avec batterie au moment bien kaya Gabi à taboage mo ya Gabi. En tout cas conseil on copier ça à Gabi tant qu'il y a mukolo baba moi mkiabeta mbunda bakolo pe babinaka. Ya Gabi quel que soit problème à télé qui monene ndenge ni soko yo kiango. C'est maîtrisara na omeli maya pio au stali et lokonin okoki osala na place oyeli boswa TV pona oswana na mutwana na caméra soki pe ko gangela ce n'est pas bien bengande kona yo bosolola soki boko discuter non préféré ezala na sima ya caméra et non devant caméra ce n'est pas bien quelquefois quelque part babiloko wana esala bien tetaneti siko o meme poulos oyo okana kite po anini osilika na se akanda Diana zandeko na yo azaki lokola pe mama ya Gaëtan oyoki na ba makamoko esala ki bien te po aza mwana alors il faut aussi maîtriser ka tika mtema moto esala bien te donc conseil na koki opeseka yango réaction ba comédien na matanga na morgue osua na tout moment mabe makasi ba honorer nini mémoire ndeko na bango te ya kitoko ata mukete baba guerre wana il fallait bazela ta moninga juste ba wela nini bango nde bayebaka elo ba welela poko ki otuna obino mbaye bo welela ni eyeba ni te mais bosolola te pona nini ezalaka bon soupe bo pesa explication mo makamoko ezanga na mutuna makolo o bat bakoki wo zana ba guerre inutile te na vanda na quelques artistes et comédiens na yebi nde monde ne fonctionne comprends donc bon réaction na bon na mort ezaki mabe makasi Janine na baba ya mi bale olobaki na le KTV na Congo Liziba obaki bayami balé nde yami balé bayami bala ya muna pembe o bacha songi entre Diana na Gabi isaki banani ya likamde na otanga bakombo na ya ngondo limité te na lingité eza ne bango basana ba mi yebi bango moko te c'est pas important ya otanga bakombo wana nda yebisaka yoke bango ne bacha songi azaki master na ngatinde na lo bazaki master na ngazaki master na nga ngana Diana to koki osala 2 mois 3 mois to monana te mais jour to monana en relater nga makambo nyonso elekaki donc ezaki bon am suna téléphone kana ba groupe WhatsApp boy banda tongo ozano en ligne mokoti te 23h yeba ke obengwa ba mela nina omoni kutu tala kingani asala ki boy azonse omona na bantina ngo oseka nese yango za ka radio otoni habité na sepela na ngote bosololi bosekiti erola le koki bolali on comprend donc il y en a quelques makampa betela ngai maintenant son secteur le bon liboso caméra po Diana kufi akei on comprend mutu mso tanga komone boy ki mutema mabe koma nango moi j'ai des enfants bango bakoma likambo abosana ke mabe pe utepane piu akei au fond de la justice donc badloko ana nyonso c'est pour cela nazo éviter pour belé ba oloba jani nozo leka na TV nini 600 ndozo na matanga dia ole la pe camarade non te comme ça kolela on a leni kolela il faut na ke na morgue nazo liputa to dra na ke na ore na ke kuna Diana za kata morgue ngana la li pembeni ndebo sepe bo comprendre que na souci na ou soit ndenge toke kokunde so na nécropole so kinkole nazo pour re na ngana la li libulu bakundi Diana nga pe na la li pembeni
souci yango ezala na ndeni mwasi kutu akufeli mobali baotia ye micro azoloba nde eza na bandeko nde baosa interview te baosala te ya lili auti osala nini interview na Yves Pan esala nini souci ona obino bato bookomantaka souci on boye explike nga no ezala ndeni na yo oluka base na ofinga nani navandi na otanga komba bato mpona finga ba na ofinga mutu te nalobaki ye baloba c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire nga nalobi oh se sentir les enseignants à comprendre que eza ngai nga siko na osani nga nalobi o nga nayebi na inventele mutu likambo te na inventele mutu likambo te na bato ya bisombasomba makambo bato bamiyebi oyebi likambo mutu na makolo te yo wana osombi okomi otiango ntina bastatue oloba ba n'importe quoi pourquoi mais Gabriel habite tension eza mabe abisi Karine ya mado tension eza mabe ba voice bimi ezo bazo swana mais comment liwa diana après liwa diana ebimisi makambo makila makasi comment les makila makila makasi ya pululu pe ba vérité bimarati ya diana pe makambo yo bima. Mais comment tout d'un coup comme ça et comment bima makambo en tout cas na monde ba artiste comédien ba non na bolingote neti likambo ba audio o ebimi wana ya makambo leka na groupe na bango ba sala ba artiste est-ce que biso ba to ali banda to ascenseur yeba toi ascenseur yeba ngota non yana très moi bimisa oui mais si ko bo bimisa ngo pourquoi po biso to sana ngoni ndeto oki ba audio ana likona osko to sana ngoni muto abimisa ki ba audio wana ba futi combien makambo boto ondezo bomba mboka lobi na oki Patrick Ngama zolo babazo traité ni ke yem tazaki bimisa ba audio ba groupe ana déjà ba retirer azala raté siko ba audio ngo ebi mandenge nini ebi mandenge quelque part si katolo ba ke bwana bolingote pour lo wana bosali muninga sali pas même une semaine à morgue mais ta ba makambo ezobima ya kitoko te tiba kunda diana to ebite so nini so misu ba osima na banzoto so ba okende o se retrouver na ba nini na ba parquet kuna ya kitoko ta. Mais pourquoi ils ont un monde de comédien? Pourquoi ma belle mingi de surpris na monde de comédien? Qui te liwa poison bazande unité ba bi l'union fait la force. Alors tellement que bin bango balanda kaka ba fitilité alobaki asalaki diable lukaka place des ordres salit nzam saint esprit qui m'a ici comme makelele siko bino donc eza lokwa ba polele alors il faut bazala ini et le bata en solo aimons-nous réellement vivants ce balinga na bosolo au monde appelle toi liwa ici là quelque part ngana comme na ngopesa la duchesse raison na makambo alobaki boina na karabino na bino bozo fingana bozo cholana parfaitement raison aza na raison et a kitoko ta mais azonga pour rectifier malobo alobaki non aza mutu ata loba peut-être basala ki pression makasi yango ndazonga lisusu omoni mais aza vraiment na raison sur 100% M90% raison ya kitoko te oyo azana oyo azana oyo click akosi elote ba mi yebi peti akosi ta na ba vi obima ba amike divine batraiter ki ka ya camarade na yo camarade atiki biso mais il y a des autres aussi ba mana ba amike na moi mais balobi l'amour n'a pas d'âge vous comprenez okay. L'amour n'a pas d'âge ba o ba mona imité mana bango etutani basani balingani na bango ya mikolo na ya bana amike bino na bino siko tosani ya ba choix na bango bagu na bango to pekisa bango ba pekisa mutu alinga kende o akei ba pesa juste conseil pandimi atiki o pe alobi kena ko continuer tina suka kaka yeti de liwa diana te yo ni nos jeunes filles aux camarades diana en tout cas to banga nzambe na bosolo liwa et ya kelaka ti donc jusque là liwa diana et sanga somo donc là il voulait muki du boyo ki kem to mais l'hôpital vient d'Otalé hein non en tout cas na tikalo zo makasi wana te taka diana ko hôpital mardi na yeba eloko te na yeba ngo vendredi nga alobaka o wana na mona ka c'était diana ye moko ne muta ko pesa nga message ne ki azobela comment na outil prière non comme na rond point molar na le kana moto avant show pride na le kana moto nga na mata vers milimod ye azozonga mobimba taka mutu na saine 14 ans na obosa na
na mona Diana alati basket ya noir, jeans ya bleu, na t-shirt ya noir. Na baluki na tête tellement na koma musika na sekingobi Diana na boye na uti prière likolo moto. Na monye na leki nanga 22h babengi nga. O Diana na koma nga rien. Et ba oyeb sango mai misu banjo sanga na ba chair de poule. Nga bi rien nga uto mona Diana. Parce que bolingo oyeb sanga ni na moni fantôme otoni. Nina Diana aza koma nga bi rien. Na yo benga copine mo bibi azana matunge Diana pas za ko ke kuna nini. Na benga bibi boni Diana. Oh Diana ndazana asala écrit ce jour anniversaire à Evine nga bi le même jour anniversaire à moi à sali crise nandeni après à sali 2 jours na quartier RSimbi tende batindie na Saint-Joseph kuna à côté koma na banzo lela sur place nga binzambe na mona kezaki nani na moni Diana mena za ipenga moti ya pena bat musuba mona Diana net musobi nga na mona ke na kimwenza comment on dit kimpoanza na bengi kutu otala ngaka lokwa azobabu alobelo te na leki musovi na mona ke na kwa ya nzobe na blog kuta matin na moto akiti banjo swana na moto camarade na binoka donc batuka to yebani na ba misika mutu na moto ya version ngabi nde na ipsi pasteur na ipsi tala batinde pasteur na yo pasteur na ngai na pesi mbote Dadi Bénédicte Lema na prophète Christian Lema. Nébisier, Dadi, telle photo ya copine ngo batine. Na lo bana na linga chair de poule ma emi suetanga. Atunga skole la ni. Na si copine nga o sambelele pardon. Mabe komelete. Abina nga na yoki. Ko prier to prier les Diana nzamba sala grâce à ça ni abika. Depuis na yoka na ko makasi ya okende ezala. Après na pasteur amona esolo te ki amona mabe mo ke. Donc nga na lala na la wana loba na lala te na kanyi misundeza oche mutu na ndé na vision oui na mona Diana bache na brancard non nini photo munene photo munene basimbi me batu ebele tu comprends batu ebele ya na mona ngo na fungoli misu esenga kobanga na fungoli misu même si banjo tanganga na bengi pasteur na se Dadi tala na moni boye abi copine non azani ni esprit des morts ezo mélanger makasi ngobi akufate pardon azana bana na ye na banzole asinga olela nini na zui photo ne kuna banzole asinga kotala photo mutu bongo te prier kaka nzambe asunga adika na isi OK na vandi nanga le samedi pasteur atuninga bon état de santé ya copine na ebisi ba ebisi nga akomi moi bien ba bimisi na koma ati OK dimanche biso alobi na ba doute donc alobi mais ya monaki na yebite vous comprendre peut-être azaki ko boya ko yebisa nga direct boye pona e ko choquer ngai d'accord ndel dimanche nango to beti masolo biso nyonso na les inséparables il faut ngai c'est le quoi côté na chambre semaine o esila te il faut na kende pona koma na linga na koka kokende kotala ebongo te po nyonso na ngana sala akoyeba te ndenga no sa prêter na ke kotala le lundi ba benginga nande na bandaki olela na zongi na beteli asinga na boya koyebisa yo je savais que esa nini e ukoma bongo na bandi na ngali sukolela mais la pasteur basenga mawana nzambe kutanga asala nyonso mais nzambe a décidé autrement osani yimta sima pe mana mozaki en contact na bandeko nae en tout cas na koma mutu moi zaki c'est la téléphone c'était sa fille aînée ne nazaki moko na évolution ya santé na ye mais a komi pe bien na yeba ki encore par téléphone non pour nga nazaki okende te na une copine akendaka abi azaki aussi moi sourire a pesa ki mais offre ngola mi souté pona atala même si babi a pesa même loboko akomotomba loboko azaki donc abi mais déjà na ninga message wana na yokaki et pas mutu akendaki donc ngai nakendaki mais comment pour bandeko no camarade na yo beaucoup même oui mais au moins divine d'ailleurs c'est le mot likambo eza nga na bota nga na botaki nazali na pasi vous comprenez nazali na pasi
na Diana tozaki sur la téléphone ayebaki keno capable peut-être muninga musu akoka komona boyete pasi na yo vous comprenez musu akoki oyo otalo boye au lieu o même présence peut me laisser moi monsieur me mêler pasi na vie état oyo azalaki nango au monelier vous comprenez et ba que c'est souci Nicolas souci ça et créer toujours problème vous comprenez dans sens bon denga na zana besoin abima na chambre na combien na chambre je me préparais déjà pour na kende kotala ye pour wana na yebi que moi conscience et zongi soit na ke kotala on reconnaître que wana eza nina pour ya zako binga mingi nina soit kalombo omoni wana eza nina ici mais ngana non c'est préparé na kende Nzambe alobi a précédé Nebiso. Autrement, ça les a. Comment na force il y a ba comédien na pop fort na bon na ba frère na ba on parce que ngazaki na 6 heures de jeu pour ba Diana na moni comment ba tout nyos ba comédien nyos ba ne ko na misu nanga et après ba yeba se préparer bandi les na mon akesté ce que va na maki mama top alobi ba na caisse monter ba garde en mon mais tout donc wana ba bimisi ba mongo ba misu ba ke orange mani beaucoup plus ba contribution ba bimisi ba mongo na orange mani misu ba ke non se passe ba bimisi pour que ba sangisa $1,500 ba ke ne ko bimisi bembe ya Diana na Saint-Joseph pour na 50 et ça lui au bonito qui kamano na comédien malgré ma bena bango quelque part bazala na bango na moi bolingo comprendre na li camions tout exception pesala d'accord moi izaka te ke baza mabe tisukati quelque part te baza na bolamu na bango eloko ebomisa ba comédien de bilobela na kimotema mabe vous comprenez baleki oloba mingi balinga koloba mais so ilika mususu ezali ba koloba te baza na droit te non yeba façon oloba il faut ka bo médiatiser yango bon médiatiser pourquoi les comme soupe kokyo leka et ceux qui ka entre bino na bino ba fan boye ba te quelque part ici sa crédibilité bota batongo bo soutenara batongo boza ba fan na bon mais ta bango mona onde bazala et ça qui to côté et ça là qui to côté réaction na bango par rapport ya mbongo ba pesa ki ba minisi monta ebele bongo sur place pour que ba zebe madiana ça le ba ya ko féliciter ba merci ebele nzambe azomisi la bango ya mingi au CPB madiana le ka komo ele kana kimia donc ba guerre ba ça ba na kimia ele kana kimia ezala bien bon et ça en lix comment Diana tiki bana ti bon on yosto ici là na obsèque netin atiki bana ni balé moko na université moko aza na primaire oye kotika bo sale obsèque am ningele kina kimia po mbongo euta de part et d'autre bo seni beaucoup ndinde ko na bino oye etika l'enveloppe bo pesi famille et s'occuper na bana na po Diana ye moko azaki femme battante azaki ko s'occuper na bana na ye azaka tia mobile na première position te vous comprenez si surtout moi na libosat que leur fait de père et de mère ou ami balaza na papa na yo mais il s'occupe de son enfant azaka ne ko s'occuper mais na bangonga suka je sais pas ce que je mais de quoi Diana kufi azana motema malamu yozo bela ko sunga mwana ye c'est ça azaka makila na yo ezaka makila na yo papa mwana ngo comme na Hervé Divino boya makambo kombo te ye moko mi yebi ke aza papa ya mwana biso oui ayebi ke aza papa ya Berne il fait comédien azaka comédien na groupe Mopeka ana Kinshasa groupe anani azana groupe Moka na Kinshasa a difi moko lo bezate hein bapeki singa makambo bakombo abatu OK bapeki singa donc émission kuna yo sana kintu makasi d'accord c'est osengi na papa mwana na sani pona mwana s'occuper na mwana na ye azo ba responsabilité na ye yelo famille pour mutu oyo azai ko s'occuper na mwana ne ye wana akufi siko acha mutema na famille ya Diana te les familles à Diana va perdre battante na bango va perdre mwana na bango ane ko sela bango tango sufi ebele parce qu'Azad déjà responsable, tu viens de dire que non, Azad déjà battante. Donc c'est abandé que on a pour naïe pour na bani na famille naïe en même temps. Au colo ba na famille. Pardon, na famille, Zamba pe sabango makasi, baba te la bana bien. Babi Nzamba Nzambe ya ba orphelin, Azad pe Nzambe ya ba veuve et surtout que maman bango pas za veuve. D'accord. Donc Nzambe acha loboko na e bana na bakola na kobanga Nzambe. Bazala bien bazanga eloko te
pe bandeko o biso to tikali Diana tikeli biso bana to raisonner ata ba œuvre na ye asekisa mutu moko azalaki msu malade amonika Diana na scène boye abiki to raisonner ata wana Diana kei ozonga lisute siko ifo to batela ba oyo batikali o ye atikeli biso po lobi na bango pe ezala bien bana na ba retrouver les sourires na bango ke bazala toujours kana ba blessure ko perdre maman to papa mutoroye ba passiona ezaka o akufela maman to papa en tout cas eza pasi makasi ngamba mwasi bongo akoyi kaka bongo pour la maladie moko et umeli atate donc ça fait trop mal nzambe apesa bango makasi biso pe ba ototikali nzambe akausa maboko na biso te apambola biso pona to sunga bana wana. Très bien. Alors en tout cas pour excuser na obtenir na rigueur te na sali pena mo exception to mona ba vie ya bato mususu beba parce que amoni papa zati mama zati ami baby si na ye abi ana kene non sa ninga na parenté ba choc wani memi pe la passe moi na Diana ali boso yo za mama na yo aye ba ki boza ki oza ki plus trop attaché na maman na et donc ko bani sur hotel internet à mon avis. En tout cas alanda loyengete le quoi la classe a continué car bon nzamba la classe mingi oui poisa na jeudi OK nzamba rocha loboko akende ti lobi pe akokoma mutu azaba responsabilité na ye moko pe na ya leki na ye mais soki alandi loyengi mokili akanga pe na nzambe surtout yango nde acha na première position pour base zande nzambe sans nzambe marapla. Un mot pour le producteur Oyo Diana Salami et pas bango par exemple Major Bissadi Dizolo papa bazaki pene belé tout le monde a Diana depuis ciel Major Bissadi dit Etiki Mboku sous Alpha Bokole juste son si je me trompe pas donc ça tellement belé ba producteur en tout cas c'est grâce na bango de toyeba Diana les lopé tozo les laye az artiste monene atiki ba œuvre en tout cas merci beaucoup nzambe apambola bango po les soki Diana a rolela mana moi honneur eza pona bango. OK. Belleville va contribuer trop na vie à Diana et pendant même Azaki dans l'hôpital, elle va benguiller en tout cas Azaki présente et aux États-Unis qu'on a inconsolable au kokaku tout azo les lazo kokate. Qu'est-ce que tu peux dire en tout à cas, ta sœur? Nzamba consolé pour sa musique ezara pasi exactement ezara pasi donc ba courage kaka on est ensemble to les lata na musika baba loin de Dieu prédicateur dans zala makasi mabela nzambe a fortifié eza makambo yara autrement ça les athées à la pauvre dame ou atika li a peur de moi nazoli la moi na yasuka bébé nanga kei. Donc nzamba pesa maman makasi apesa vraiment makasi et surtout qu'à kolaki ce n'est pas facile moi na no asuka pe déjà kolaki bongo na bakoko bakoli oyebi mbe mwana azalaka dikubwe mwana azali soute en tout cas maman na penda to tia beaucoup plus na mabonde il peut to poto ko ki peut ko perdre maman na pasi wana ya ko perdre mwana na ye ba comédien baza au kabwana to moni ba baza équipe bazo côté ya Gabi ba mususu ba bi ba côté li Diane Makia bi ke ya Gabi mutabomisi Diana pona union poto za la unité de la Diana kitoko to dito le la Diana malamu ko lo bani yo camarade ya Diana balobi l'union fait la force bazala ini bazana na kimia ba melama ya bio balongola ba inutile pour ceux qui donc comment dirais-je ceux qui basangani ba bomoko même baliwa otomona ba brisque ou ezali souté ezali souté ceux qui batie nzambe na bango la première position oh basimba nzambe basimi nzambe oh pe bakenda na bango na ba gris na bango wana basimi okama on a monde de comédie pe gris qui c'est à partout OK qui c'est à partout na presse pesate ah bon oui qui c'est à partout les aka ba musicien te non pasteur coup ba simba qui c'est bon ka ba na artiste comédie donc balinga nzambe bazala ini surtout na obsèque nini yande kona biso to rendre un dernier hommage na kimia et ozala bien makasi donc batu liwa et Diana o été ya vraiment batu belé donc to koma hein bakoma na moi droiture mon boy et ça la bien Diana mano sambila
Oui, Zakane pour prier, ça va prier la grande cernée, église encore. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Janine, tu peux dire quoi, tes salutations rapidement à qui pour te chiter? En tout cas, mot de la fin, on a Lobaka, merci. De nous disposer ton ayo dans les info Afrique Info. Merci à Château, merci aussi à Franck Stemay, na confiance au Pessinay. Merci à l'internaute union tout au bas aux alibakou Yolanda émission en tout cas vous tenir en regarder au maluba on a lobby au mona ke eseli pasi alimbisangay au pe au mona ke na lobby malamu. Bon, encourager Ngaï, en tout cas, merci Nabino Nyostou, merci Nabao Banisana pour soutenir Ngaï. Premièrement, un grand merci à toi, Sarah Ramazan, la Chanel, ma copine. Un grand merci aussi à toi, Bella Dingang, à la patronne, ma copine de Kati. SM, la réserve, Solange Maïka. Un grand merci à toi, levé David, Audit, au doux des caractères. Nalina Koubenge, boss silencieux. Un grand merci à toi. Dina Makaya Nazurique, merci aussi à toi Balobi Odilon Mapouya, exemple à suivre. Vous êtes tellement ébélé, donc merci beaucoup. Oyo Kalibanga n'a été pour comprendre Hermo Bliezalaka, vous tenir en garde. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup à toi Div. Merci Janine, nous sommes arrivés à la fin. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci pour votre confiance que vous nous faites à chaque moment. En tout cas, continuez de nous faire confiance. Vous informer, c'est notre devoir. En tout cas, vous continuez à s'abonner, vous continuez à faire la remarque, la suggestion. En tout cas, il ne faut pas inciter. Tout ça va ndeko, tout ça va congolais, toi Makila Moko. Si vous avez quelque chose à parler, écrivez au bas de votre écran. En tout cas, toko banda kotanga ba message non et ko aider biso to perfectionner musala. Musala ya être humain et ça la parfaité. En tout cas, beaucoup makabani mon monsieur ça affiché, tu me dis na téléphone. En tout cas, et que ça l'a bien. Merci à Chaton Kolo, merci à Maïdé Sadiki et ainsi qu'à Ozingalina. Bisous à vous. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve prochainement et pour le même plaisir. Au revoir. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemay, Yandankala, Twende.